Et alors? Et alors? Papi, ah, Nzambe na ngai. Nzambe yo zomona biso, zomona oza na motema papa matu. Ozomona pe bilongi, o ya zomona déjà bato ke na bobungi makokotanga kombote. Na Bible. Nzambe tia Saint-Esprit lelo atanga abimisa. Soki ba boyina ye ba yina mais au moins ba yina pour la vérité. Prière à ça bien vacances hiver. Aïe. Ah, Nzambe na ngai. Odobanga muta mokili, mais Nzambe o akeli yo. Le Seigneur m'a parlé quelque chose na ba prière nanga. Pour tous en compte à rendre. Na yoka kapasi au mona muta zui problème bien likamo boye. Tous au mona on le kola ye. Mais Nzambe to tombola za moko. Donc quelque part za le kola ni takati ya nzoto yo zalisu. Mais Moussa peso bela. Au monde et qu'on déranger les autres oignons, mais pas c'est ça dans Moussa. Oui. C'est comme ça dans le corps à Christ. Donc au moment quelque part, au moment que cet homme a zo machima tazo cholisa kombo ya Nzambe. Na priya ki mingi na zwa kitamo kwa na batana ngai awa na kota prière na kenda pona ça la prière c'était à 7 jours. Na kenda ça la 7. Alors tant que premier jour na prié na très bien et c'est comme le premier jour na deuxième jour makamona kenda ki nzamba répondre ngai. OK. Na bima nzamba abandi ko pesa nga ba sujet intercession. Donc na komi ko intercéder na kati ya ni ndeme makinga tina 7 jours. Mais na mona makambo ebele nde sika pe inspiration ekozwa ya statut d'un homme de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu pour les gars na plateau na yo total sa révélation oyo statut d'un homme de Dieu natali si on a anglais ba musicien natali si on peut na anglais ya ba tei. OK. But objectif o nzamba bengela biso nde ba misusu parfois yango ba yebaka te nzamba benga o pona nini na musala ngo objectif ya ko atteindre les années. Tu vois, parfois l'homme est changé, mais au banda qui liboso, ndeko bongola motema, ndeko boy, ba message ya ko condamner, pécher la sanctification. Mais les bunga. Donc au quoi on a un objectif. Vite on a mabinga ki olongwa. Ngai parfois na komi komisate, mais na banze mutito kende boye, naza toujours selon Matthieu 28 19 à 20. Robin. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça que j'ai fait dans l'évangile à banze. Au pesa kama ba témoignage ni balé misa je crois ya bande koke papa matu ma sembo abongo la banze mono au pe na bombashio la tsenga même na image abi sero beta bongo na motema na banze. Donc voilà, et tant tout le monde a bongo ezalaka esengo ya komona mutu azo témoigner musala onza mabengela. Mais lelo mona parfois mutako vanda boye c'est difficile à témoigner pour na musali songolo à cause ya ba défaut ebele. Mais parfois mona mutu na bandaka bien nzamba. Nde sikoto ye ko nzamba pesinga ba révélation wana ya kolobela pe source inspiration. Tozomona lelo oyo parfois inspiration na loyembo tozolwa pe même na koteya. Lelo mona mutako mona kama mateza kana ngo dada. Tozomona papa. Lelo parfois na ko pe kolobela lelo mato azu 12 ans. Mais pour nini nazomona ngo ezaka kateka ake ko mesana. Ki une année, 2 mois, album tout ça tu oya ko sala. Oui, ça m'a colonna na maboko. Tikela kolo musala. Si réellement zamba bengayo. Tikela ye musala pour da bengayo. Et ça n'attend mususu na makolo bano cache-toi. Présente-toi. Mais lelo soki mutasi abimi asi amoni sur internet na biso. Donc bon maman. Ba mona ye lisusu te. Comment kaka boyfriend kaka boy oh je vous bénis au nom de Jésus donc abaluka boyango atana douche atana boyango ba yo po pas non do mona pe et c'est qui si opé na seki ko mais numéro des awana mais na seki ko na ou bien kene na commentaire yebisa ye mobungi donc ozomona sikoyo mopepe wana susu lelo et même makambo ebele sikoyo ozomona sikoyo mutu cache toi ezali susu te au moment parfois nzamba lingi au limoi mais aux a la présence na ye papa Matou est-ce que bibliquement c'est ça est-ce que bibliquement mais papi na biso ke au moni dossier olobi eza dossier moko munene eza parfois par la grâce de Dieu ko voir net boya ba pasteur tout ça na ngone tu moi degba ba pesi boya eza ka pona ko zongisa
on a rosongi ça. Bagoya te pianga komba 4 pasteurs olingina to invité bango konzo tout ça plateau spécial. Bagoya. Pesanga 4. Oui biko bon bango yo za leka pasteur. Oui biko na pasteur. Mais yo za pasteur te bo leka pasteur ça pe na onction. Na benga payé. Hein? Oh. Mais il y a 4 casse. Pasteur Espérance Mbakadi. Il y a les grands frères. C'est plateau a besoin de toi. C'est plateau a besoin de toi. Yo bakisa 3. 3 Ngana Zali na côté à oui. Troisième na c'est une dame. Une servante de Dieu, une dame. Tout le monde est au bon sabot. Nani. Tout bon sabot, tu as au loba. Quatrième, dans cinq to benga. Papa Kelani. Oui bien. Ah, Papa Kelani. C'est papa Olelo Azana ba non quelque d'âge. Azana likamwa akoyi ko loba. Akoyi ko loba. Pourquoi Kelani? Pourquoi parce que papa Oyo to moni ba to ko kuta bango na bonzambe ti lelo. Est-ce que c'est biblique de pouvoir faire une prière, demander à Dieu de frapper quelqu'un où on retrouve quand on marche dans Boboum? Bon, c'est à Dieu la vengeance. Nabandeli. Vengeance, est-ce que c'est biblique que nous avons vendu boué ou bien Moussal Nzambe ou Moni Pena que Moutou Omamado Salabiche bien au sein Pena Nzamba frappé? Pour ce que nous frappé, nous avons le bangote pour nous avons pouvoir ou le pouvoir n'est pas ensemble. Mais pour implorer Mawana Nzambe. Que moto quitter la moutoana. Que Mawana Nzambe. Ah bon la moté ma. On comprend les questions là. Jana Limbolango bien. Pasteur, a ovana na chair nae. A sengi kanda ya Nzambe et quitter la par exemple noko wana kuna. Na oado pasteur a rosenga la Nzamba frappé. Pasteur a senga frappé na chair. A frappé na chair. Pasteur Moussa Nzambe. A sengi li puninga na a senga la noko o bato ba yé la biso na mutu passe na Goma. A senga la neti yé Nzambe frappé yé place à Zali. Yakaga. Yakaga. Yo poko pona ba kontende ni. Sarabwe yo zotea. Eko yelo pe na kotea wana uvandi pe no sengi na Nzambe Nzambe ozali Nzamba bolingo. Yakaga place à Zape na zwata. Bon, prière à Rosoa Ezui. Mais il y aura pasteur à Rosengela. La place aux alliés. Ah, pourquoi tu connais ma place dans Zalo pour répondre à Ngate? Bon, papi, c'est à Dieu la vengeance. Si Kanzambe yé moko kolo msala asala biso tozana tokui kwa kize batute Kanzambe yé mo za souverain zo mona. Donc pasteur à Rosengela te. Asenga pona. Akosenga pe beti poto te pasteur Rosengela tote. Ni asengela mutuke beta isika zali beta ye boma ye place azali te akosenga tote ya kosenga te. Le problème qui est là c'est non, c'est bon, c'est prier. C'est bon, c'est bon. Et conquis le niveau. De sauter. Les téléspectateurs ça toujours. Mais on peut prier toujours. On peut prier pour le baquet. Tout le monde est là pour nous découvrir kuta na Nzambe. À tout bela ça faut prier pour les gens, intercéder. Pour l'année passe pas ba surtout parfois ba ngona pe oyo bazo nyokola biso to mona batute mutu penza yebo yi papi to mona batwa mais bien tout a déjà na tika ki moto leki bon to continuer gas ngai te po bino ozala boy bo bandi ngai ya batute balobi ngo na plateau olobi soni. Bon, na mukuse c'est à Dieu la vengeance. Nzamba zomona. Oto sala ato bomami. Nzamba zomona ngo. Kana na tango okita. Kana nezaka mabe ko panza. Pe nzamba sala na tango momo tazo ba te boyoka ba moko pouf. Bon sikoyo. Na ba mise chrétien. Si. Net yo. Muna muto en tout cas tout openda ko lukate o pia biso raison. Net yo pire yo pendant la misère chrétien o yebi na o pire ngai e ya buto ya moi papi yeso bengi
wana penda akopesa ba information na ngeza nani. Bon pire à bien ezala liboso. Longola Nzambe. Longola Nzambe, longola Nzambe. Pire yo. Tokozanga papa. Ebi yo na vie o teme lelo kapsa ngai. Pire yo nani. Bon nakoloba. Oh. Bon. Tout ça la boue. Té. Tout ça lelo comme ça la té. Pire yo. Pire ngana musala. Ozo raisonner sur nini. Oyo une question bien té. Bon. Pire yo. Ouais, moi toi ça ba di. Non. Ah, on veut décevoir ngai. Pire yo nani. Pire ngai na ba musicien chrétien. D'abord natala la génération nanga. Quel est le plus beau pour voir le baquet? Oui bien. Les sangai là. Papi, on est bien télévision. Mon cher. Donc tu as 1 minute pour répondre à la question aussi facile. Mon cher, yo tangi gaité. Et ça l'autre. N'a pas ngai. Non, répondre. Surtout génération nanga. Pas de problème, mais na lobika ka pire yo. Dina yo. Bo pire ngai. Tika tanga génération nanga. Pire ngai. Na lobina yo to tanga nga 5 6. Na lobina yo hein. Ngapona bina ngai kati. Nani pena sunga yote. Omoni neza na papi. Non, tu dis qu'on a une question à Alexandre. L'église na yo mo pousser na ba tout ba question répondre. Omoni ko zana mamile la. Ko zana mamile la. Babi pire ce ko mamile ya lobi ke bon na pinga na ba chroniqueur na ba journaliste na tangi Paul Mukendi. Il ne dérangera rien. Non, kasi on habite. Mais il ne dérangera pas rien. Entre-temps, ba pire ngo bazata moi 4 5. Na moment où on a ba pire na liboso. Ba génération na ngai. Entre-temps, tika yokango Deningonde, frère Patrice qui Rino Moyo. Bekano. Ozobunda yo déjà moi liné wana to uti musika. Nzambe. To tunyo te tengele so bato uti na ba musika. Mais tu as un moins de reconnaissance. Si on a tout, pire yo. Yo tangelinga 4. Wana malembe kasi. Tout jana qui non normal. Wana na bato boti na ba génération. Si on tangelinga pire yo na génération ba leki na no ba pire yo. Moko. Faut yo lika to keno na terrain wana. Papi pardon frère. Au moins na na bien mais yo modo ke baksa. Pourquoi dis-tu dans un bien mais on a la terre mo bino mo. Dans la génération nous c'est pire yo azade. Bazala ba mais la boyka polémique. La boyka papi o émission là yo. Ah c'est bien. Émission là yo oyo. Yo n'aime ça. Oui puis longo là ba. Quelle émission là yo. Oui puis longo là ba ange. Au bout de l'émission là, tu vas voir sujet belé. Muta kwandi mambo ya lobiko, azali mambo ça l'émission madame Talviki. Ah, nazuka ka sujet na oyo na oyo. Pour ça professeur. Hein, vous comprenez? Le professeur a dosé la bombe muke. Na dosé. Dosé la pota bota Antonito que demi na kotangi ça. Donc tout ça kana siko préparé. Donc c'est ça. Et on a tout nagé longo là ba ange. Bon, Natuni. Le problème qui est là. Mais il y a le bien. Question ça, oyebi. Sur oyebi, oui. Sur oyebi, non. On nous répond nini. Bon, le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Il y a ça. On a créé polémique. Impact fidèle téléspectateur, comme nous avons parlé avec le pasteur Matou Samuel. Impact. Source d'inspiration. Il y a un biango. Source d'inspiration. Au moni. Impact. Impact. Oui. Là, ça va. Pourquoi nous avons un impact? Impact. Mais parfois, nous avons un contexte. Moi, dans contexte pesala. Pour éviter mutua, pour une inspiration, alors bien le contexte ni. Il y a un frère Kofi. Frère Kofi sera vani sur. Il y a un musicien chrétien. Tu n'es biso quoi? Tu vas dans soumou les biso que bango bazate quoi. Léon a péché raison. C'est bon. Frère Kofi, on répète à frère Kofi peut-être. Oui. Mon père mon cause. Ah.
Zamba Pambola. Yo tukutane mwa mingi. Na iba jour musu tukutana pena to yambana na bureau ya Vieux Bochab. OK. To yambani wana tout ça. To pesa ni ba mote. En tout cas, na mona ina ngai azakul, c'est bon en tout cas. Parfois batunsu ba lo bon parfois. Mais c'est un frère bien, frère Antoine. Le là ba ange. C'est bon. Voilà. Alors, on va changer de téléspectateurs, ne vous en faites pas. Allez, cette fois-ci, on revient. J'aimerais quand même savoir, on va parler impact. Pourquoi impact? Parce que peut-être Detoba Kombo et Landaka. Pourquoi les choix d'impact? Bon, impact, papi, Nassali synthèse. Album Impact, ezali 10e album. Oui. Album Impact ezali 10e album na oyo na Salili Nzambe. Alors na mate ato lobela rapé ermo na homilétique ozo lobela introduction olobeli développement okope ko lobela synthèse conclusion. Impact d'abord ezali fruit adoration. Oyo ngai matusa moi nazo témoigner. Na memi impact na ba domaine ebele ya bomo ya mutu. Lelo opesanga témoignage à une sœur. Okepe pa mutu musa lobiki en tout cas nga na bongola motema. Nga zaki surpris un jour na moni prophète Joël Tatou. OK. Francis Joël Tatou. Tokutani quelque part zalaki na anniversaire ya Choral Mobile, oyebi Mobile du Monde, oyezana honorable Kabo. Alors nazaki surpris, ye mutasalaki service appel de fonds pour na bato soutenir. Na suka ya pesinga mota binanga papa Matou mon vieux. Abi tika na biso kamo kamusayo. Alobi nga na bongola motema na banzembo na yo. Alobi na kendaka na croisade ya Sony Kafuta. Po na bayebisaki ngai ke na yokaki na publicité ke Matou Samuel akobeta. Campagne moko Sony Kafuta salaka na Stade des Martyrs. O bato alaki na pelouse ti libanda. Ezaki na année 2000. Wanga nazolata ba mazantomo nanga milai na na colère ba veste tellement na rolata mi benzulu câble ba bubu tana nozo ba veste siko bato zo kabela ngana ko kabela 100 mesure ba 56 nazolata kaka ba 60 nazobeta kaka nazo chauffer kaka. O nter on kende ko dîner pa ta erne siko yo abani ko repérer nga penza bien. Abi mukolango na moi molimo moi alobi ke mukolango na taka costume ya velours ya rouge. Alors ozai ko beta ngana foule nazai ko lela. Tango baniko yeba nzembo yawe papa ngai naye. Nalobi yango pourquoi parce que alba na ngai papa Matou na sepela un jour témoignage au pesa yango. Amen. Alobi na ngai ke ngai prophète Joël Tatou na bongo na motema na banzembo na yo. Ezalaki na croisade ya Sony Kafuta. Nazalaki na kati ya foule nazolela na tango zoyemba. Lelo naza mosali na Nzambe papa Matou koba. Musalo sala ka Nzambe yebi yango. Biso ali fruit ya musala. Tu vois? Tant que vous avez un impact, Moussala wana, impacté na batei, impacté na batumu na parfois na koma, na nzela loyemo parfois ya nekulusu abimi na koma. Parfois na nzela bona bongo la motema na problème boyende yango epesanga délivrance. Voilà pourquoi na un album koloba impact d'abord ezali fruit, l'adoration, c'est lui-même, c'est la nourriture des grands. Et tant que tombe la kanzambe yana Bible zoloba nana yake pa na zonga kilo lenga zalaki. Donc tozo ndima ke na nzambe yo sengeli impacté. Nzambe yo ndimela atabute kuumela kino tongwe kutana yo fo impacté na likambo na yo na musala na yo. Voilà pourquoi na lobaki impact na zotala 10 albums oyo na album moko eza na ba témoignage o impacta vie ya batu. Tozana ba témoignage ebele yango te koloba soki to lobi yango lelo ke kolo yonde impact ya vie na biso na ba domaine nyonso na mboka oyo na misala na biso na ba santé na biso. Voilà na bandiango na ngai moko ke oyo ngai Matou nazali ezali fruit ya adoration ezali fruit ya impact oyo Nzamba sala grâce na mona te ke mutu moko oyo akuta na Nzamba tika lolenga zalaki. Donc quelque part mutu nzaba ke Yesu Kristo a impacta vie na ngana likambo a impacta vie na ngana likambo. Donc quelque part c'est le pouvoir, c'est le témoignage ya kotombola
au fait ensemble na bon moyen biso. Voilà. Impact dans nos vies, impact dans tout ce que nous faisons, impact dans notre travail, dans notre pays, partout, dans nos familles, dans nos relations. Aujourd'hui, dans tout ce que Dieu a fait à travers vous et que nous autres, nous prions aussi, arrivons à trouver notre part, les impacts, savoir-faire na yo, et même pas na biso, impacter ma vie na biso. Mais ma question, c'est maintenant celle de savoir, est-ce que tango banzembo na yo par exemple, les obota mbuma, ça vous donne aussi l'occasion de vous dire, ok, n'a impacté au mibosani, au métier, au sommet, ce qui amène un peu l'orgueil et tout ce qui va avec, qui peut demain occasionner point de chute. Et que biso batusiko oyo toujours qui impact wana oyo ela ki biso, comment allons-nous nous retrouver pour comprendre bien cela veut dire ah ok papi omoni ezana bato belé bien avec ya bayina nzambe akomisi nzambe akomisi pe musale le roi ligablo koko de là même yango boisali boy c'est là na kati ya papillon na lobaki na sala ki nazo lobela gestion ya élévation ndesika makambo ezali obani bien na nzambe komi nous bateke musala za nzambe faut on se ressourcer toujours davantage. C'est là où maintenant tous lobake musalo eza ngate eza nzambe ngai matu soki kotombola nzambe tena ngaka yeba ngai donc c'est à cause ya nzambe wana parfois bino mdo tala ka biso pe ko yebake oyo abanda ki boye mais akomi boye zo mona changer. Parfois, okoki koloba ngo na ngai parfois bike papa matu banana yebio tala na momona mona ki o changer bona boy. Tokoki ko témoigner kaka o tozo vivre pas ensemble. Donc impact wana ce n'est pas matu. Mais nazo talisa kaka Yesu Kristo wana ndenga zo impacter ba vie ya bato. Ndenga longoli moto na masumu akomisie mosali na nzambe. Ndenga longoli moto na bakisi na basoloka lelo andimeli nzambe. Ndenga longoli mwasi oyo azalaki na sang ba trompe apesi ebana. A témoigner le bike ça c'est Dieu. Vraiment nzambe azali. Nzambe asoka poti na vie na yo nyonso esengeli za l'impacter et loko moko te kotikala et d'abord la parole là ne yango ezoko impacter biso ko yemba auto yemba sans la parole c'est la vérité to yemba na loyembo c'est la parole. Voilà pourquoi quelque part Bible zolo bango na Jean 4 verset ezana moi belé tout bana place zolo baké Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dans 23, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. En esprit, c'est lui-même Dieu. Il est là, il est la parole. Et la parole est vraie. Ce qui l'obana te tient en pratique, jamais Moutou a tenu l'obana en pratique à les mêmes. Voilà parfois ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ a impacté vie dans ngai. Oh nyoso la ke ba malédiction à famille ekwei. Oh nyoso ki loke ekwei. Oh nyoso ya maladie ya kufa ekwei. Mais sikoyo soki na moni mutu oyo voilà a impacté qui vit dans ngai na malamu. Na moni ba nyoki na bobungi na mabe na tika ye to na belela. Kotika ye yom na bite waneza mutute azota lobiki tato ninga zali ko servir nzamba te so lobi nanga lelo toke na ngoma na oke na ngoma te pona moni déjà na minute ko komate to na belela baloba ko moni ndoki belela yango siko na tuni papa matulelo zo sunga biso te zabe na gai gala obalo belela obala pastora ko mindoki te ko belela kisi na dénoncer moi mabe o na moni solo. Exemple. Il faut prier seulement. Vous avez posé un petit exemple. Navandaki, il y a 3 jours, Sœur Moura Bengingai. Aïfsinga Lobi, papa papi na yebi que tu es banité. Na le bon a TV réponse au pesanga, yango na salé là. Na prévenir yo. Ay papa papi tu es banité. Na landa yo, na landa musala na yo, na yebité pourquoi etini na ya vers yo na mona rayo osolola bien na mosali na nzambe moko oyamba epene mission en tout cas ba relation na mona bozara bien
abombi na kokite tala na banzela tozako tambola na lekaki na nzela na ye na minute na oloba na yo nazo benga zo yambanga tout ta bloqué de naza bwana na mukumba en fait azuizemi linga lobaka mais azo benga muninga wana azo yambe sute tuka komi na suka omo senga ngai na yamba eka na émission aya lobika kombo ya mosala nzamba kenesa na bite ya wana na kosala ngote telle chose la conseiller yo ezali ndenge ka bobandaki komema pe na réseaux sociaux te kosala nini te lukaye bo solola alobi asali bandenge nyonso luki ba solola alingi kopesa ye occasion wana te ngai pe na kana ikoloba ngote mondire cet esprit te tinga na loba pona devant yo ko yebisa ngai ser wana na sira ko ya émission oyo muto pe oyo aza les concernés peut-être nzamba osala pe ko ya émission oyo aza ba problème ba jour oyo oyo ba nga basi ba beteli ngai ko bon naka oyo neti ngai ko aider ser wana pour sala boye ser wana zo pe neti mwana o zoye neti leki na yo ko zo aka te kada ne ser mtu problème ko na famille na binote wana yo vai nao mais yonde na yebeli ba rigueur na so neti azaki mwana no ya mwasi mutu wana ko agir neti ndere. Bon, avant de répondre à notre question, l'andang nous bien. Lelo, n'a pas sa conseil. Chemin de fer. Lelo, les réseaux sociaux, nazomo nango et commis esika ya tribunal. Il y a tribunal. Nous n'avons pas sa conseil. Au moni todo bande konabiso ya catholique. Hein? C'est la question mon réponse mon malam. Ça rappelle ma kamna bango hein. Pour nous, on a beau évêque tel, abbé tel, mais jamais tout le monde a même en la télévision, bien à les réseaux sociaux. C'est là dans le thé, il y a ceux qui n'attendent mon bon. Mon pépéron, mon pépéron, voilà. Et ça, vous pouvez pas les réseaux sociaux, il faut savoir la commune. Amen. Donc voilà, bisoba nanzambe, tous en a façon ébélée, auto ranger ma kamnabiso en famille. Je crois ndenge ay ko mona yo quand même son alboso bana banzambe bo arranger en famille oui bana ba satan ndé ba arranger wa non mutako ko ko ya pesa différence wana bon omoni mutu musu le donc bino ba bomela bino moto te ko ba moto ya papi et y a la réseau ya bino bana banzambe et ya l'église ba bomane non retirer ya yo de yine la côté ya yo tu dada amen bon en tout cas ba bomela bino moto ba bino bana nzambe bo ba nemba pelisa bon ba pelisa banani bon yo siko gana ko senga boye lokola we yebi pasteur wana sala yo kana so sala démarche à liboso ba démarche à ndeni même na makamwanza meza ndeni soki omoni même l'église frère apengwi ba oyaka mbala moko te kaka o moni frère oyo atambolaki bote bona boye ezaka yo kanyo na chano déjà sali démarche ya dokimaye non ezala na moi dont on le schéma moko à suivre donc disons première des choses, ça là par tous les moyens, oye banane ke na robenga collègue tel, parfois ngai papier ba pire bino. Ayena. Omoni pour na tuna yo lobby, tant aussi ces missions. Yebisanga parfois pe na zakane na parfois na zakane mo mke na contact na ko ba na banque te ngana neti yote. Ngana da neti yote. So yebisinga ta siko na yebisio na ko peso lettre. Na émission te. Te na ko peso lettre liboso ya kombo na ye. Na émission te. Mabe na bino yango. Omoni. Wana omoni na ndaki creuser eleka awate. Papi. Na lobby na lobby na mo le loza en fait c'est na yambi bino na Saint-Esprit. Na komba un peu révolté. No yo na Saint-Esprit. Pasteur Tatou. Ayabisagi wapi que oui asala inini na 2000 asala inini abonne motema na banzi olobi yango wapi na plateau non est-ce que vous savez mabe c'est témoignage pour attaquer le Congo ya mutu yozo te voilà témoignage là tous autres témoigner impact mais mutu mais impact mais mission pe ko za témoignage mais oui pour ndeko na moi c'est impact te pour ndeko ya moi ça doit souffrir non ça témoignage on va so frère papi te na plateau na papa matou mais le mutu ayambanga ité bon na suka to so pour na ser wana totala ndé to ko sunga ye azana kimia to zo solution nango nzamba za mais parfois ko lobango bo ko nuire témoignage à mutu na télévision ce qui n'est pas aussi bon
mais impacté makambo nzamba ça la biso to témoigner ce n'est pas voilà donc oui makambo nani nani wa pasteur nani na pasteur nani oui ba voice na monta oui magi ndele kaki ngala yuko à côté la ngala prier ngala yo on fait ka hein nous allons repartir du côté de la régie, fidèles téléspectateurs. On va regarder les savoir-faire du frère Matou Samuel qui est avec nous sur ces plateaux. Ne vous en faites pas, de temps en temps, les dimanches, c'est pour amuser la galerie. Ouais. Vous êtes appelés à retrouver votre bonne humeur. Vous passez un moment où on stress, ou trop de problèmes. On arrive à se poser des questions. Est-ce que ça trouvera solution? Mais, comme l'a dit, seul Dieu sait. On connaît ni les jours ni l'heure. Mais il a déjà le plan de tout un chacun. Et des fois, les dimanches comme ça, quand nous vous apportons notre bonne humeur, c'est pour partager aussi des sourires, surtout être en bonne santé. On regarde, on se retrouve tout à l'heure.